Yo boyima makamba théâtre pe simbité bo toluki Bible ma tozwa sumbidi kwanga. Sumbidi kwanga c'est-à-dire quoi? Pour le prophète message yo kasika pour na vie na o gagner ba âme. Il faut les gana télé au sali comme Pierrot Ndoma ça le gagner ba âme. Nga on a condamné ba pasteur ba zala rapé sa témoignage nga na vie na nga na boma 180 personnes nga na lando na machette. Oui. Non lando na machette parce que bomi ba te belé. Pasteur ba koma muki koma ba prophète intel. Prophète intel. Prophète intel. C'est biso tout comment ba prophète. Merci Igor. Bible comment na moko parce que ba comprendre que nzambe kande kita température nzambe doza parce que soki ala ki nzambe o ba époque ba Salomon ba Jonas na ngalingo sakaneli. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'Aïe. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone. Il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés. Nous Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Bonjour, Batunions, Oyo Barolanda Bisso, na Sarato la TV, abonné, vrai, il y a Sarato la TV, Boza Ebele, il y a Rolanda émission, vérité, présentée par Problème Kendi, moi, na Souka Bamou Kendi Nyonso. Dans la Sengotan, on a Zanabino parce qu'il y a Ebi, que vous avez Nabino Salarama bien. Merci Nabino pour Boza Ebele, il y a Rolanda émission, Oyo, il y a Mukolo Malelo, émission, il y a Mukolo Malelo, et Mbelibino Bongo, Azali Bongo, artiste et comédien. Mutu oyo asepelisaka bino mutu oyo asekisaka bino batu oyo tango tozaka na ba problème na ba film na bango na ba histoire na bango na ba humour na bango yango tosekaka yango le longa pe na zana ye na plateau na biso tomeka ko beta lisolo par rapport ya parcours na ye carrière artistique na ye to ko le pe to ko bota na pété actualité zo réunir na ngambo ya artiste comédien tout le monde qui bongo prophète moko alikaki na émission pour na couper sa message par rapport à artiste comédien Pierrot Ndombasi qui je celui à passant ngana benga kaye étoile à brûlera fort à jouer à kitoko Pierrot Ndombasi na fait sipe bambote message ebima ki keye azali bongo PD talaka prophète a confirmé
Pierrot Nomasi azali PD pe a initié ba jeune ebele moko pe ya ba jeune nazana ye azala pe trop na ye a jouer pe trop na ye na meka koyeba ye pe ba brancher to le pe likambu ya Gabi na Karine Yamado ezoyi ndakaka eloko ni nezoleka entre bango mibale to mona ki koma makambo ya bakangisa oyo batika oyo to le likambu ya Kevin na princesse et Barcelone plutôt, tu repères quand il y a Kevin, wazali bongo mwana ya Mama de la Paix, na princesse Ezoinda, na zoé baté, artiste comédien ni nezoleka, katina bango. Merci l'ingénieur Axel, wazali bongo sima ya caméra, merci na bon délivre bon seki, merci na Jonathan qui vous na bizami bali, merci na Tata Nzambe, wazo batelanga, la bosanité. Il y a une il faut la kimia, la poser. Il s'appelle Maître Veka Dieboué. Maître Veka Dieboué. Esprit libre, Ototombe. Lobby les Kalelo, avocat de Barbas. Maître Veka Dieboué. Avocat de Barbas. Esprit libre, Ototombe. Otokoloba Lobby et les Otokoloba Lobby et les Kalelo. Merci mon vieux. Joyeux anniversaire na Marco 6 Timanga. Marco Timanga. Malbi Marco 6 Timanga. Nabinga Gaye. Marco 6 Timanga. Il s'appelle Marco Timanga. Joyeux anniversaire, que du bonheur, plein de bonnes choses. Babi, le long de l'élo, tabana kapela wana ikobika tiens. Marco Timanga. Merci. La binopete, binope balandia Sarato la TV, Boza et Billy Yolanda émission. Voilà moi sur le même langage nanga. Fungolenga déjà plateau, bandeko ba découvrir invité nangai Igor, bonjour. Bonjour Paulin Mukendi ya ba Paulin. Ya saoudien. Au vivre ça là tout là à l'aise. Emer na biso ma Sarato là. Na moni veut dire que Emer au ta Paulin à l'aise. Paulin il m'attend ma Paulin nzoto. Oh. Ah. Bona na akona. Te Paulin tu es bani te. Ngano tu es bani. Igor, bonne santé. Santé ki toko na ngolo nzambe nzamba obatela osala ngani to kana na ye. Boni musala. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba sangolo. Nzamba sala ngolo. Ngolo makasi. Toujours gars de côté de Nana Melia. Voilà mère. Maman présidente, c'est maman Mokonzi, maman Nana Melia. Bonjour place aux Ali, groupe Mobimba, na pesi ne peut pas mboter. Voilà Igor. Tolingina ntoyeba, bandeko ba oyeba. Nazali nani na plateau. J'espère que ebele ba yebio, monsieur pe ba yebio te. Mingi bano pe ba robota malelo amona kaka elongi mo avandi azanani toyeba Igor azali nani Igor auta wapi na monde théâtre. Bon Igor Mpati on est makomo na nga trop babenga Mpati. Igor Mpati c'est-à-dire Mpati ça vrai nom na yoto vrai nom Igor vrai nom Mpati vrai nom. Igor Mpati abandi carrière na ye na groupe Les Artistes. Il y a président Duchesse place à ça bambote belina. Oh président la Duchesse Mike la Duchesse bambote na yo Mokonzi. Na bandi carrière na Les Artistes. Ba chef na biso répété ça là qui ya Tino Matuza. Mon vieux. Ya Tino Matuza ça. Bambote belé soda na yo mo yebiye yo. Na mignon garçon. Na bandi carrière na Les Artistes après kolonga Les Artistes na tambula lisu na ba groupe moko na tambula pa président Yams série vient na biso Samba Manioko Fritz a créé groupe na ye na kenaki mena kota gité na ba Mr Moitour ba Mr Balé déjà au travailler kuna na leka ka wana kotala ba rap na bango na vandi na bité fona ke kota grand prêtre mère Tilelo Tilelo ni na ka pa maman chérie nana mela la femme la dame qui a mis l'eau dans coco la dame qui a mis l'eau dans coco maman bambote no ya mwana na yo maman bambote no ya mwana banda pe na banda obenga maman na émission maman na ibité na komela ka maman beta nga vie na profiter na lobango na émission lo na za na mwana na yo. Voilà Igor yebisa biso Igor banda théâtre ka Igor Mpati ban na théâtre na 2013. En 2013, l'era président Duchesse. Donc après Colombo ba président Géry na ba président fâché, biso nettoyer deuxième équipe na ba Sim, ba Clara, mon ami Medi Movenda place aux Bambote Belé, Ozuli Souma sananga seconde place aux Bambote Belé. Donc tous allez me Belé na ba grâce
grâce guy na ba masana mo covid donc to sala me belé na ba Mr Mo di Movenda ba 2013 soto le bilelo yo Igor ça déjà na 9 ans dans monde artistique Somme. 10 ans. Félicitations ba mbule belé Igor au côté théâtre ndeni lo ni netinda obana osala théâtre. Bon, enfin elo ekotanga théâtre na partir école na nga art dramatique makasi na déjà mutu mo boy na nchik so bon ça la moi elo mo we Igor ando zanga te il faut jouer kaka na evana na kata veni batu tu ba muna randi na sekisa bango batu babit non c'est formidable il faut rato memo ke ekota groupe mo o sepelisa batu avandi papa moto alane ala locataire na veni na biso papa chain place za bambote na ye abiyo no ki vidéo uti ngola asali groupe ngamo no memo tikuna adi ngona misana ngo sangana na batu bongo te non ke sala nini est-ce que non okoka habiter okoka il faut memo ka pas de loin na bi ça va le rôle yo mo après yo memanga o ke kotsanga kuna no ke na mona ka lola liseki vandaka jour mo ba memi ngai nzokande esi abengaka ba chef pas vie de loin kuna pona mona nga recrutement tokina yepe tokomi wana trop qui parlait kokoma tokomi wana na siège ni wana chéri wana répéter na India na matungi wana na koma na mona population batu wana na zwa force dans la coca na force wana te bato mona na nini batu tu na télé merci bato nga na ndo mona na télé époque na mona ba fifi ba lalu la belle nani mais c'est commune ngamenga ke mais c'est commune ba ya déco écoutez que m'équipe wana tu vandikaka ko lengo wapi finaka nakanga ba good balekisa lesina bato basaba test menga ba lekisanga nakanga ba good le mamba repesili na pemi lobi na ona yana ngai soute okimba mo ekimi na ngai mais na ba veni na ojuaka na osepelisa mo bato na balabala siko le président Duchesse a outi poto a ozonga kin problème bon retour au pays a lancé appel à recrutement n'habité à tourner fona sa théâtre fona kota groupe na lié makala ko na lié makala na minu papa lubaba ti 5e rue na New Plaza série wana to no répéter na New Plaza na 5e rue wana na komi wana sali na recrutement makambutu na leki na bureau ba test makambutu OK na koti na groupe ndé na banda cop na là si je Yatino Matuza a repris sa formation na ye. A repris sa formation na ye. Voilà toko. Yatino Matuza. Bon senti que bandeko bolanda biso sur Sarato la TV, j'espère que émission de molo tozo mataraka malembe avec artiste Igo ce qui na ebité to bengo idole na yo na théâtre mutu asala ki yo linga théâtre makasi. Bon, na monde théâtre mutu pesange linga théâtre koleka papa Tito ate jusqu'à présent na lukaka espace mo boina jouer na papa Tito non peut jouer na yete non na jouer na yete donc idole na nga ya la papa Tito na lela papa Tito fort et l'oni ntoko se trouver ya Tito pa na yo série wana wana ko série na mwana muke na ona ndebiluka papa Tito mame yenga jola se kuna na nganda lotoko bani wana ba sera rigolo na antenne on a to ba 10 000 place na ko sepela na parti to wana na sepela na parti to mais na lingana jouer le rôle de président Rock Bodo mais c'est les français on a joué le rôle de président Rock na génie on a joué le rôle de président Rock c'est un comme génie parce que président wana rôle ma bépané à la raté a joué Kuluna tala oja na aja vie rock a joué ma Kuluna ko a joué Fazer acteur abongo na mona été acteur abongo donc cité na monda a bato ba marka nga lokola papa Tito na président rock bati
Bonjour président Rock Bodo namoni pe bongo président Tito na bosanité maman chérie président Tito Picasso place aux bamboti na président Rock bamboti na yo na pe na bosanité maman chérie que j'aime beaucoup maman jolie Kalunga motema ya papa Patrick Mbulu famille Mbulu Mobimba na pesi bino bambote joyeux anniversaire na Elisa Mbulu babi leki na biso abotami mokolo mwalelo Elisa Mbulu joyeux anniversaire na yo Miss Kalunga na bosanité bambote na yo voilà Igor tozoko bagaille longo na yo on est vraiment ensemble les problèmes nous qui n'y a pas problème nos égoïstes étaient au pesta mon vieux de tout le temps plus 1 Kashito di Lolo autrement dit papa na Djidji Zini Mobimba na biki bazaya ko CP là pourquoi pas toi aussi maestro Kava ba maestro motema ya Carmel Kwilo papa na Bobila Dawana mama CC na kati. Merci Igor, to continuer ba dédicace ça là après Igor tango ya théâtre ba yamba yondeni bon ngana théâtre mta ba tout ba yamba bien en tout cas place na mona nzamba sala ngolu moko boy partout na la aimé eza okutani singa na mutu mo lelo na zaka aimé pa mutu ta lelo première fois bana ndo kaka mama Sara tola mais na kuté na mère boy na sentir ba jolibilité moko boy na ndenge pa yambeli ngai Mangolu Yangolu Yali Mangolu balobi tozala elongo na Igor pièce nini ebimisa Igor pièce ebimisa Igor na les artistes toujours na biso mais pas comme tel groupe Rehoboth ni muté tombola ngai yana nemelia groupe Rehoboth pièce to salara ya liboso coup fatal na vie na nga Pierrot Ndombasi mon vieux Pierrot Ndombasi aba Pierrot azala invité na pièce wana coup fatal oyezo lisusu pièce ngoni da pièce ebele na sali trop donc ba pièce ebele ba msuba kombo ibosani o esali ke ebimisa ima Igor ti lelo ni boye ba pièce tout ya groupe Rehoboth to sali jamais rata bo betara toujours Igor secret nezakani na musala un secret na ngai eza trop na mipesa na boulot en tout cas na la sona lingi mutu mo boye mana lingi pole na ngamo boye na mama musala ezala banani baye ba lobi ndenge nini pole na ngaka pasi pe bisengo pole na ngaka ya wana ulinga pe théâtre na makasi ya mpe na linga copie na makasi voilà mais na linga ne muta négliger ba tout ennemi na nga muto a négliger ba tout akoma ko manipuler ba tout ennemi na nga wana po division nga na yela na mukele na la contre ba tout o ba manipuler ba c'est ça voilà vous avez raison côté que nous en a raison j'ai un axe derrière la caméra bilili kitoko wapi Igor ce qui le oyo balobi osala bon en fait osala ti à part théâtre musani oyo osala Igor à part théâtre aibi musala maboko na musala maboko makasi au groupe électrogène ni kufia boy non panzango mobimba na zongisi yango wana na pesi mbote na maître na ngai ingénieur Mayele na njili jamais ne tombera masolo groupe na kati njili ezandi pa na ye ingénieur Mayele ba groupe industriel tout wana groupe industriel is le problème le ingénieur Mayele na kati njili précisément na couloir azili Igor ça il publicité mbongo to lien biso wana vie na nga c'est mon vie voilà Igor tant ba vanda pezo yoki ba finga ba théâtre elo ba voyou ba ndumba boye ça la rabinondi ça la rayondene bon enfin place bateau baza makambo ezanga raté bato pe bazanga critique bazanga raté et ça là nango passe mais tellement nebi que ya nango réalité te makambo ezala na kati sa makambo ngo nayoka kaka baloba ke baloba mabe po no me bakuto na ngote toyoka kaka toyebi na biso bata TV to zanga muta TV to ala mobola muta TV to ala nini lokote to lukande to so ba mbonga na ba poche na bino ya o monto sekisa bino ebele to sepelisa bino pe bele. Merci Igor ezaki nango parcours ya artiste comédien Igor c'est-à-dire qui azali mwana et pas nana Amelia tango ye pas nana Amelia nane bozo évoluer na yeboyi et banana ndenge nini penza ozala na yi kozala na groupe Rehoboth c'est facilité ni bandil nazala pas beaucoup plus aimé mais kotala ke entourage na nga tout
ngani mnatikala doyen bango tu bakenda sali 9 ans na kati ya groupe c'est surtout tala bambula 9 ans na kati ya groupe yoza wana naza wana toujours pembe na c'est âge ya théâtre âge no ya théâtre ni âge osali pas donc ba camarade tout là on a kati ya groupe robot bakenda na ba o bayaka nga na yambi na ba o bazabana wana bana babana pana ngai bon nani bazabana oya pembe wana nani Moïse bakandela ba Lorette ba Gabri ba Samira ba Melora bango tu ba ekutanga ngande yana bango ngande yana Igor kota monde nzozinka monde nzonzi na ekutango ba 2000 quelque ba 2000 quelque 2009 et 2019 17 18 ba 2020 20 hein c'est-à-dire na 2020 c'est yo zana bébé dans son signe nazai ma bébé na pour ça jouer trop pour na vie nanga na pour ça na jouer même si bato no basama o kombote na pour ça yo jouer bato ba munanga kaka mutazwa makamna sima bato et ça là on est ntango le na nzela bato ba belela yo artiste et ça l'a bien makasi et ça l'a bien na koma icône na famille et comme petit on a les Carolito Mumbaya les mettre Carno de Solé comment référence na koma référence à famille vraiment et vraiment mtu akota couloir à Zénith oh na luka pas acteur moi ya nana mela na couloir à Zénith ah mtentel na koma référence à famille voilà Igor tozala na Igor lelo oyo c'est quoi ton actualité ou ezereni na kati ya artiste et comédien autant kotanga Pierrot Ndombasi awa to mona ki prophète moko na yebite soki olandaki prophète moko alobi bien na monoko na ye alalaki bon avant d'azota la TV message mo ba pesi panzambe ya Pierrot Ndombasi azalaka PD na yebite oh prophète en tu vois tout le monde est dans les réseaux sociaux. Prophète en outi wapi. Fa apesa biso adresse na ye, église na ye, yanda ku na ye, apesa biso référence na ye place à outi, place à sala. Faut pas menacer hein. To menacer pourquoi? Besko ba ko mebele na mboko pole, surtout na mambo Bible. Bible bongisi ba via bato ndenge na ndenge. Mutu mo ba lali ba pongi pona bango ba luki banzala ndenge na ndenge amoni ka mo ete Bible la on a parlé, azwa tonga na lipeka. Kana nzambe sila. Kana nzambe sila. Kane batana lipeka bon lipeka un jour lipeka mutu moko etumbama oh bien m'entend parler oh leka o sali réputation mutu non ainsi dit l'Éternel non ainsi dit l'Éternel oh l'inspiration pe mususu uta pas sa tête ba vision mususu et uta pas sa tête et démoniaque et nous va mutu tout a prophétisé pour na batu ke a mosali ya nzambi basala sata pe baza ngana lo bagé c'est que prophète sango na batu mo ba luka ko utiliser pour que asali réputation ya Ndombasi prophète sango uti wapi mais kalate ya Mike la dichesse ça ota lo bayango na kati théâtre ba pilier baza ba lesbienne baza to monaki mama 7e bagarre témoignage ce ko bino bozoko ko ndimelo ko ngotende nini ah ba prophète ba ko pesa un message boy ndoki ayeba muninga ni ndoki ayeba muninga ni ndoki c'est-à-dire quoi obosonga na zanga nga ndoki te to zo tan lokana Paulin te nini na oyeba ki Paulin ala ndoki pona ba Paulin ki ndoki il faut na la même coupe na Paulin il faut na lokana Paulin il faut na pumona Paulin siko ngana na pumona ngana Paulin te na lali na ke lobaka ke oh Paulin bandole musunya mutu mo buye siki ngapi na lewana sengapi na lewana c'est-à-dire quoi lelo lobiana yondo kitena lisanga bandoki okeluka nini yoko ndoki te mena lisanga bandoki okeluka nini ndoki ayebaka moninga na ye ndoki alobi star na biso Pierrot Ndombasi tant ye balagisi message amoni azobima makila na nis na ye babilo monzambe atu nzambe lakisi nini ya biaza pede kalate makamwana ekomela ye
en plus ningazana bebisa ba jeune belé na théâtre entourage na yenyo so beba c'est yo pe non ozala ni problème kendi elo na lobana o mon frère na arbitrage ba mona ke ba arbitre bana moi retard baza pe na be moi be rek ba créer bango vidéo pourquoi pas bino basala nzambe soit disant basala nzambe bana ko loba ke nzamba révéler nga bo singa nzamba sala bino vidéo ezaki bato so ba tete moyeli bango message nzamba pesi yo alakisi yo basala bino vidéo po bo to tiro ndima bino te to tiro ndima bango te comment quand à moi na tiro la ndimela bango te comédien solo message message penza nzambe basala ngo vidéo papa boto lembi bango o Dieu m'a tant parlé Dieu m'a dit Dieu m'a montré asale lango vidéo comme ça bon tozala convaincu pour l'enwe mayeyo pour ngabe na kolala na ngai na zui révélation pour na Paulin il a lukutana ya malamu ngana osenga na prophète soi-disant prophète pour na histoire à Pierrot pandi oyo lala kinzamba révéla ki yo zwa lisusu temps yo zonga na elango ya mbetu so pour la na titikwa lo zongi na titikwa la abaza kota la TV so pour la na ngana ya zodo do moko boye bien nganda bombe quelque part bon ngamo sali ya sata c'est bien mon ngabalo ba vérité kasi ngapa bonne vérité non c'est la vérité mon frère ngapa la vérité moi on a bien de théâtre déjà annoncé déjà mabe oyo oya moni de la fois lo bango te oyo moni annonçango ngana samisi na nga mutute na epona condamner mutute na zala pour mutute na bika ke ndoki ayeba amoni ngani ndoki timba yeba za mukolo na timbi déjà na comédie amoko siko pa on on singa n'est pas prophète prophète na minute na biko holanda nga bo chaîne na biso sarato la tala mara trop message au beaucoup ne sont pas prophètes azonga panzo alalaki nzamba azalaki se makambo wana tu ya Pierrot Ndomasi na vidéo comme ça ayo laksa biso tokondimela ye parce que oyeka na télé ko sali réputation mutu ana foyer na ye ana responsable ana mwasi ana famille ana bana jusqu'au likino ka boye o sali réputation et pourquoi c'est que batumo ba de prophète wana babinemi mo ya Pierrot Ndomasi ba comment basala nzambe bokomi olekisa biso bomo Paulin koloba kateka bango ndi basala nzambe bo biso basala nani basali na théâtre nga artiste comédien demi-dieu nga artiste comédien na demi-dieu na éduquer masse na éduquer population ba bisa na kolanda biso bino théâtre lelo bo éduquer masse tu dis kaka la télé ya bino ba théâtre lelo bo makumboko bato na bino théâtre bo makola taka biteni tenia bo ela télé ya mutema te ko kanga mibale ya bato na poto bino nga lati pembe mais na kati ya mutema nango kana asente mais na lati pembe biso to ba demi-dieu place au prophète sa kota tinga artiste na kota ngape na kosakola pona bato na tondisi bato kenga artiste igo na sa elaki démon bato ba auto l'église ma bato ba ye ba je au prophète so ina ba pesi ba leka nango ba monde kibation bato déjà ba leka nango biso to tebi kibation biso tout tebi kibation pona yo prophète message na yo kasika pona vie na o gagner ba âme il faut les gagner na télé au sali comme Pierrot Ndomasi a gagné ba âme nga on a condamné ba pasteur ba zala rapper sa témoignage nga na vie na nga na boma 180 personnes nga na la na machette oui non la na machette parce que obomi ba te belé tout ti ko na bomoy yo boma ke oki mawate siko tout ti ko na bomoy ba soko limité mama kasi ba bongwani te Bible comme na ngoko ya Bible comme cop ya ka neto zanga na yo boy mama kamba tête pe simbité bo to luki Bible ma to zo sumbidi kwanga c'est-à-dire quoi bon mabonza yo yeso mona mutu mo bo akena banki tindi na nzambe mabonza na ba 10 kota transfert ba sa ila nzambe mabonza ne kinda we to le na ko mwa nzambe biso nyoso bekela muna ye siko bomba mo bulende biso ba niama bango ba timba
nzoka ne nyaso somo ya prophète aleki ka salir comme mutu. Merci Igor, merci Igor. Nana méchant polé, méchant mabe, ngalinga basali. O jouer bien la pion non mas déjà. C'est mon vieux. Déjà. C'est mon vieux. Et là ni mabe au conseil ya mabe au somo na pion non mas ça fait ça yo. Na bénéficier belé pas vient na ba conseil. Eh bisinga. Nous saluons ça là, théâtre tombola rabat pe fina rabat. Et alors la liki. So tika mo be panzani. Kozana vie ko envier te. Sala ka musala na yo. Za respect na batu tu yango monga liona la respect. À chaque fois que tu na viena même si tu soto la chombo. Dara na benga yando mbasi. Yi pa benga nga chef. Biro bandi théâtre libusu na nga. Ma benga nga chef. Parce que tile raya na groupe amuna nga ni na dirigeant groupe. Amuna musala nga na sala na groupe parce que na chef à groupe. Après maman chérie, c'est moi, chef du groupe. Il y a Rehoboth. Ah bon? Au moins, malgré tout, banana outil tour à Matadi, jusqu'à présent, on a joué le travail. Mais je suis chef du groupe. Viens à Téinga, trop. Viens mon, un bon vieux. Viens mon malamou. So, aux zones na piro li kambu. C'est que yonde mto amali. Place yazali ngamia seza oye na boseka. Na yebi nazala bene na tournage moko. Même na papa Serge. Ah, pasteur patron wana ko tukoloba te. Même na papa Elko. Pour maman chaque fois a kufanga na zwingolu osala ni ba film. Yepe li soit te yanga me wana. Siko toleka na télé pour nous salir répétition mutu pourquoi mutu na foyer na ye. Au moins que ba prophète c'est belé ba qui pour nous panza ba mabala bato. Parce que la minute a roko sa division entre Pierrot na mwasi na ye. Mais ko landa be prophète bien prophète à lobby. Pierrot a envié succès à théâtre, Pierrot a envié mbongo, yango zotinda akoma na musala na zamba zolo ba atika. Ne mona message moto yoka ya sila awa. Maman moko prophète moko ya nani ya zakasodi na Londres so yo wapi apesa message mon pour na sila. Et ça peka baba biloko yoka. Kasi heureusement mon frère excuse oyo comprendre que Bible comment na moko. Parce que ba comprendre que nzambe kande kita température nzambe doza. Parce que soki ala ki nzambe o ba epoka ba Salomon. Ba Jonas. Ah, nanga lingo sakanele. Nanya lingo sakanele. Parce que le pasteur ba comment muke comment ba prophète intel. Prophète intel. Prophète intel. C'est biso tout comment ba prophète. Merci Igor. Igor ya Gabi na Karine Madobawela ni yo antaki artiste comédien pour yo zara na moni na bango bozana ba groupe na bino boyebi boyeba ni ba secret lo ni ba mon frère Paulé onga no singa bango mo bayebi ka o ba welela eyebi ka bango mibale eyebi bango mibale jusqu'à présent na landi ba débango o ya lobby ba pesa raison moko fixité ba pesa raison mo valable té bango mo bayebi lo ba welela bango mibale mais tolanda Karine Madolobi ki ya Karine Ebsaki ya Gabriel Ebsaki ki a police ya Simanyoso bo eskizinga pour na terme a ko policier par rapport à quoi ngana Paulin to soigner na bisoté dans les néant ka bo maman na ba ke Paulin ngana police c'est qui mobali na bo eskizinga pour na terme mais zaki na par rapport à temps jana kufa ki molimo jana pe mana kimia ba voice mo bima na ebite so ka ba voice wana ba voice wana ezalaka na on manque yo kuto bima na bo na loba to ka ba komba ba artiste msusu etanga makwana na banini wana naza na grand frère nanga bambote belé place azali plus 44 ya Joe Michuri Bogarti na poche alobi na ngai Igor nalinga ba fille mibale ba joua kitoko ba fille ya Gabi na Karine Amado ba joua kitoko me ba wela nini na ebisa gravier o ba wela ba mo bayebi bon mais on a ko perception par exemple le ba wela o ba wela ba mo bayebi o yo tala kiboye o asela kiboye
Mais donc kibongai nde mutebomi bango mais kibongai pe na ndenge pe ya respect na nemo pe bien Karina za mona muke pa ya Gabriel bon Karina ye théâtre kalaté ba ya Gabi ba sala de théâtre kala cause la peine respect ya cause la ki na vie muto aloba mingi munoko eloba mingi yango mutesumu kaka munoko eloba mingi yango nde mutesumu kaka eloba pe mabe mususu ekoke koloba te wana eloko na oloba na ya Gabi on oloba na Karine ezake il faut koyeba kopesa respect po toloba yango après armée na discipline ya na théâtre ya na monde art théâtre na discipline théâtre biso te ba kala te ba ke tile ba la sa biso te ba prendre biso tala ne batu na commentaire ba bo yango ke mambo le beneza hésiter na théâtre théâtre na discipline bulu na bulu yeke mikolo bulu yeke te pourquoi ba makambo eleka ba star Nigeria eleka te kasi bomoni ke c'est kasi yango na lobby théâtre ndé on a lingina la kisoke non discipline muto yo azui formation na groupe moko boye ayebi ba makambo esengi na art dramatique ayebi discipline na olobela batu ba ebo ma théâtre pour la komi filme na ye to ye casting papa to bandio jouer allo producteur na poto allo Paulin leki na ngamo pala ki toko boakele ata na tableau moko batu bene ke impolitesse bango yo wana bato yo bayeli biso ki impolitesse na monde ya théâtre bango yo wana bato balingi pe bayaki bomela biso copie bango yo wana aleki de na groupe moko te malamo songolo pakala leki te ye wana bomoni na nzonzi bomoni na film Apollo bomoni na film nani boye baina ke be impolitesse bapesa kupesa ozo eloko Paulin alaki na posa alekaka azala die bokao akanga frein azuika petite mombe petrus moro boye abwakele principal artiste principal groupe outil to yebité ayebi expression te ayebi émotion te ayebi loko babengi facial te makamona to ba pose dramatique ayebi yango te yalo banika propre bido bote la eka couper action na montage kuna ba montele et bimi kitoko ngai bango bayena ki impolitesse mais biso to vani na bato pourquoi musala ngwe elongo la armée te parce que sur elle armée bato balingo mona magi wona colonel ou major biso balikili o lobanini sur les mutu otala ke ya Gabi mo boyane kala ana PTT oyeka mama ko manke soke male armée ngoza bongo voilà mon place ozongi oye mo zongi c'est que la armée ya Gabi ngoza colonel kasi ngoza bongo te soke Gabi on peut ngoza na colonel mnoko lobaka trop colonel moi mnoko lobaka trop et sumuka pe trop colonel mombo papu mon vieux Gilano Boteko munoko mo ya Gabi lobaka trop mama tumba akoma ko teka na ko weto bien tumba tumba nini tumba kaka Voilà, bon guérison ta ma baby star baby master ya Gabi de moi-même bon guérison na yo star na biso za maladie mais bon ça ko lugele ba problème tout le monde qui mama Thérèse et loko nga no senga ki no lingate batu bazala ni contre ni pour épidémie mo boye pandémie mo ya mabe linga na théâtre ba ko swana mo ba guerre d'esprit mo boye ya mabe to pesa ba position te to ya na mai au lieu to ya na moto to pelisa lisusu te c'est entre nous bolingo ezala to simba na biso ba comédien les non mutu moko ko ina seti atizolo likolo te to simbana vraiment to linga teke to linga batu ba mona bolingo na biso alera ba matanga ba feti po théâtre comme na ngolia ba songi mutu kuta bali bazotonga ça c'est fou mais lera bala yete ajoti le la bala raté mais abali boko motonga ye pourquoi biso na biso ba comédie comme mama na songi comédien tout
Amo ça effort comme ani songi. Voilà, merci Igor. Les abongo artiste Igor. Maestro Kava mon vieil. Le solo là qui n'est ayebi marambo. Namoni Igor là très vraiment licolo. Igor. Tout le monde qui maman Theresia. Akangisa a porté Ndegoya Gabi plainte. Ba porté Ndegoya Gabi plainte. Wana na. Nene. Obakangi nene akendaki parquet to yibite so yesukinde par rapport à ma propos albaki na Theresia. En fait ma Theresia le baka apesa ka conseil entre ya Gabi na Karine tango asisi ko pesa conseil ABC nene yo na kozongelo na sima directement boti problème nene le tina mission ameka ki benza ko déborder siko omoni ke bolingo ngo eza na ngote bolingo eza te esa pasi makamwe bane na YouTube esoka na YouTube bino boma mona lokola YouTube ekoma parquet ekoma souciat le makambo bani na YouTube osoki sama na YouTube c'est mambo bani pe en privé to si sama en privé mais to tata boyaka na makambo na bino en privé na mabe siko ya ngwana YouTube to na problème te est-ce que axe biso te se on non ya ngwana le baboy ah prophète ayo le mandomba parce que biso te se prophète ayo le mandomba ba Y bon condamné biso te ba Y ba longtemps courbé papa makambo le bani na YouTube to si sama na YouTube kasi le pesa le makambo bandi libanda na balia banzonzi bani boluki papa masumu olobi le makambo bani na balia banzonzi place à tournage quelque part au deboni boluki papa masumu ouais c'est boyoka ye oh boyoka te ye président le makambo bani na internet na YouTube boleki kana ba chaîne na bino esukeli wana siko na et comme tu na niveau justice pourquoi entre nous ata to ke na biso pe na justice mutu mo ta ke ne prison mutu mo pété ba ça pardon c'est la famille ba Y on va distraction pas ma femme les to bandi makambo na net esuka na net to finga ni internet tu peux ça l'effort pour la internet to si la na rabo merci net no so kan so ni Igor nga so kan so oh mon intervention ba yana nga njili tu boya vraiment njili mabele ma ndilo zinyoso na ba ndilo oh mon ba lalu ba président Gaou ba président Kikedi boya vient nga Gilano représentant numéro 1 ya banjilo na kata Paris otinda ba mbongo pour boire quand on a été. Merci Igor. Merci Nabino Matubola Nabiso na Sarato la TV. Merci na maître Veka Diebo. Esprit libre Ototombe. Lobby ekoleka lelo na bosse ni pété Papa Stone Panzu. Balobi motema ya Mama Mami Irène Panzu balobi couple moko kitoko na Bruxelles wana na bosse ni pété balobi Pierrot Malanda na Bruxelles wana na bosse nte ma grande sœur chérie babi ya na moko ya na kanisa nga air nyoso azaka so la mwingi na tongo pole boni ya moto babina tikala kaka na yo yaya nanga mona boyo tanga bakombo merci na yo merci vraiment balobi yo nde makambo Igor Ole Mukendi Barcelone Barça ngai mwasi ya pembe na Kevin mwana ya mama de la paix Benda Bika en tout cas polenga na lembi nanga et monsieur Sira ngata boy trop de plaignants trop de plaintes na lembi nanga bampema en tout cas na lembi nanga bampema polenga na lembi nanga totika Barcelone ilisu na Kevin bawela nini Kevin azaki bilamba Barcelone azolinga kofuta te ebite so adefaki wazongisa ye so ezalaki ke bapesa ya lata ye makama onyoso na oloba yango l'air Kevin alongolaki makolo na kindoko luka Barcelone mpo zwa biloko na ye biso tozalaki te caméra ezalaki te réseaux sociaux mpona kokomake Kevin ayedefa Barcelone biloko batiaki yango te basali mpe papier te mpo nyongo leta reconnaître yango te à condition ke tosala papier mais loko eza ya papier te tobomaka moto sese le todefana ye biloko bato bayebe na bango te tokeka dans le calme yubile uzwa biloko ya bato futa ba $10 ba $20 bokende osalela bamesi na matonge kapelo wapi soko otsango kaka mpona nyongo mongo esila
donc yo lelo ndeko no moko komoteka mwa biloko na ye olingo po ise po ye lisu na monde ya théâtre o bando seka ye yo pe mama odefisaki ndeko no leka kodefa yo bacomédie ebele bayebeye na bango te leka ekomi mbutu mpona mambo kofuta oye mbangu na YouTube ando bandi kokoma bikomakoma mpona nini entre nous tozobomana mpona nini tozokende wapi kimutema mabe na monde artistique ekomi lokola devise kimutema mabe pa bacomédie ekomi lokola devise pourquoi tozangi bonzambe bondo yokoti mingi. Oh, c'est pour cela au moni que les pasteurs de la foi abengise bato toya tozwa terre yoko bonde la nzambe akila biso bamisu bayaka te osukula elongi me tosukula mitema te tosukula banzoto me tosukula motema te jusqu'à quand Vraiment c'est la famille théâtre comme papa maman na biso tozokende wapi théâtre comme tata maman na biso biso na biso tobomana pourquoi tout est vanité biloko mokili etikala bananga na banda théâtre nayebi te soki avant biso tobanda bien homme toya eza déjà na baacteur oyo déjà joua aka jouer une film moya nzonzi bapeshe kasha $1000 nayebi te so bazali bayazali baviediani bavia po kasha $1000 basalango toyoka tomona te me toyoka mais siko tobomana mpona nini biso tu bacomédie toya bapauvre oyo azalaki na mituka oyo azalaki na lopango moko tokufaka kaka ya lara ntintsani siko boye tobomana mpona nini tokoma ti na justice bolingo eza te bamisicien mpe bazwanaka baproblème ebembe ya defao baotolia bambongo mikeka ase na se nayebiso ata youtube tolinga totombola mais soki ezalaki ya bacomédien moto elingo opela ero bajustice dg bandi nga na vi naloba moto akoma atina niveau akomema mutu na maboko ya justice eza azolakisaki faiblité na ye eya bapoint faible le likambo moko ezali entre nous toluka tosilisa yango kimi ezala oyo ezwi Paulin na osepela te polobi ekomelanga mona balongoli libele balongoli ete na famille étudier à défendre mémoire akaboni ni institut tokufela baparent mais tokufela bana torobota so tokufeli baparent bakie libela kama nyoka kafutiki kanyenye nyoka muke baboma ye na nzeta munene l'air tomoni ke virus mwa mabe elingi ya tozala contre te tozala pour te toboma moto amina boma moto bacomédie toboma moto tobomaka moto tozala pour te yo moto oyaka po opelisa bamoto opelisi koto esi totio misu totioka yoka soni basi batio misu batioka yoka soni Igor tokomi na suka ya émission na biso un mot par rapport message par rapport ya émission na conseil nini na lingi nanu osala bandeko na yo banono ya théâtre remarque nini okosala ba artiste comédien remarque na ngai pa na biso tout ba artiste et comédien on a remarqué tout biso tout koma basoniso biso tout koma na biso borge biso tout koma osaka makasi oza mutema mabe non ke kosala bolamu to ça l'effort yo sala bolamu parce que un jour eloba toza bana tata moko bana mama moko biso tout to ba congolais to ba rwandais na ba rwandaise te biso tout to ba congolais étranger ate bolingo ezala to simba na maboko passe ezwi yo ezwi Paulin ezate ke o ezwi Paulin na betela ngo kelelo lobi ekomelanga aulu wala merci Aoulou, voilà. Merci vraiment pour le message. Et ça vraiment trop fort. Un mot par rapport à message, à l'émission. Ouais, merci beaucoup, Paulin. Na sepeli na plateau na bino ya liboso. Place Maman Saraza. En tout cas, maman so na monier na se. Na zonga alisu na film à Jésus.
Oh. Jésus sur la croix memi ekulusu pasi. Mama Sarah bimiseli abimeli mokonzi mela mai. Bon moi ça n'a pas moi comme on est ça. T'es monté mamola moulola Mama Sarah, toujours combattu mais jamais abattu. Mama Sarah tola. Na moni fondation mama na sepeli mama. Nzamba pambola yo bakisa oizanga. Ba sponsor ba manager ba producteur. Na makanisi oyo zana nguba ya. So film ezana mama benga biso to ya to sa musala parce que na moni motema bo mama akati na yo. Toujours combattu mais jamais abattu Mama Sarah tola. Qui est toujours liboso. Voilà. Plus haut. Plus haut. Ba yini na ba ku façon. Ba combatteur ya trop lo ba monter simple. Karise malibangi na sa ya lititi. Mama Sarah tola. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci Igor. Igor a ce qu'on déplace oyo to bo manaka. Fara ngana yo. Ya lelo ba oto caméra te ngana yo kaka. Fara ngana yo. Igor weza ezali bongo rubrique ya émission na biso. Igor, plan préféré à Igor. Igor ni pati ba Igor. Plan préféré na ngai ezala mbisa mwamba. Mbisa mwamba. Mais mingi na lingati ba ba plan préféré na lobika pona yo parce que wa mutu na bandani kala. L'ami de tout le temps. Ouais. Na mona lola sa ba tuka ba bi secret na nga point préféré na nga ba otina nga poison na. Na lobika pona yo. Lobika ka pona yo. Fruit préféré à Igor. Ah. Na ya trop. Manga sende. Manga sende. Igor na théâtre congolaise. Na tchelo de 4 personnes. Non, 5 personnes. Président Saï, président de la DSOB, Ville de Loin, Paka Louis. Là-bas, c'est 65e. Caleb, Tukibana. Baseni. Artiste préféré, on a Katina Bango 5 ans. Bango tout ba markanga. Mais artiste préféré na Papa Tito. Ok, merci. Marque au moins de la Kimaki Nangaye, mais yo mozo. Ba markanga Papa Tito artiste préféré na nga. Ok, merci. Acteur préféré na nga Papa Rock Bondo. Ok, merci. Artiste Igor, Mama Kalunga, Mama Top, Mama Linga, ba Mama Obana théâtre, ba msusu ba komo na Mama Kimi. Mama Nino ACP ça reçoit jouer. Basola bien, ba jouer à kitoko. Pona moko. Na Mama Moseka. Ba isela Mama Moseka. On a demandé ingénieur Axe. Ingénieur Axe makambu yo luka ingénieur. Ah. Max fona biso olinga bango Na style de jeu. Muta markanga lokola ya moski azate. Ya moski ya museka. Mama Moseka. Iso na iso. Iso. Mama Moseka. Ya mos. Babote na yo, mère des mères. Mère moi ça la bien. Voilà. Musicien préféré. Musicien préféré na ngai ezali Mama Mbilia Belle. Mama Mbilia. Mama Mbilia wani mana zongi. Pour moni biso bato Équateur to la gâter. Oh, jour to zonga mboko na biso. Oh kaka biso wana. Lo sesonge ke fumu. Wana na memi pa Mama Shaban. Lego baluka boye Mama Mbilia vandi wana. O vandi mupanzi boye El Malabiosha. Aigle. Oh, le tribalisme, hein? Non! Tozongi na bokoko. Biso bato Équateur lema tozonga. Masuwa na biso ezala loyembo na loyembo. Et là la te. Kota animation lo beso ça. Biso mo kota na tozana to le bonyo oh bonyo makaka. Biso bango kota loyembo ozui biso na ba président Lianza na Mabina. Lisembe. Tozonga ka Équateur. Bate Équateur tout place boza ba mote na bino. Wana namoni mama na nga mete na Paris. Namoni Edith Maweza na Paris. Bande retour ya Équateur mambenga. Basalam na bino. Pe toana izina munene. Toana izina munene. Bolaima. Wana ya gene. Oh,
kondo mobutu atikela biso Bolaima. bolaima lia na bolaima wana bazongisa biso kuna. Vraiment, bravo Tristan. Igor, pour te sougangana yo, ce qui va problème comme Elio, Igor, musique ni no ka musique chrétienne tout profane. So ba problème comme ngana ka musique tout. Musique et tout. Na chrétienté, mais na ça les fonds na za chrétien. Na musumu ki makasi. Na musumu ki. Mais non ça ne fonds na comme chrétien. Il y a pas c'est pour na bina théâtre. Non ça les fonds na comme saint. Na na comme sainté. Voilà, derrière que c'est toi bwana ngana yo. Igor Simba qui c'est Simba qui c'était. Asimba Novalgine, nabila pe mwami na bomwana. Époque moko tu maladi moko lokoto ebimanga. Batanga bakisi mo boye yango ndi mudeka usa. Merci pesa ba dédicace na ba baladi. Merci na batutu o basepela na émission ya ndeko nanga Paulin Mukendi na chaîne na biso to s'abonner. To s'abonner lisusu. Bato balingana o balinganga te to s'abonner na chaîne na biso ya Saratola ndi makambo. Saratola TV. Saratola TV. Na iloko wana kaka nandon o s'abonner. Ya nango facile. Naza égoïste te opesa ba mbote. Petit ser propre, les qui a mon thème, les qui a yaya na ye, hein, Christelle, na kati Paris, wana na moni Christelle Bouela, na moni Erdis Bouela, donc na lingi bino mingi na za égoïste était pour nous pesa mbote na couple mafuta, Nelvi mafuta, Gilo mafuta, basangani babimisi, moi na ifaye za la kombo mafuta mais kombo eke ko changer et comme Gilvano qui n'avouidi. Nelvi mafuta, Gilo mafuta basangani baboti mona bapesi kombo Gilvano kinavidi. Mona moya mayele. Naza égoïste était au pesa mote na grand frère propre Arnaud et Sole, autrement dit maître Bona. 19 ans d'expérience à boulot. Carlito Mumbaya, Blavi Tukuta tête dire plus que l'ordinateur. J'ai mis maman Mbweni na bosanité Glody Mayanga, bana tout ya base Tokyo. Bana tout ya Njil Sainte-Thérèse, ba parisien ba kinana ba o batikala. Naza égoïste te au pesa papa oyo salanga pona zala. Nzambe batelela nga kaye. Papa Emma Simba. Famille Simba tout baza ko sepela. Muto défendre famille Simba eza Emma Simba na mama Godé Simba. Merci. Batu ba simbi ngai. Merci Igor, merci. Mais na bosani vie nanga de tout le temps ya Jomi Turi Bogarti na poche. Bogarti na poche. Bogarti na poche. Il y a 2 tours Bogarti na poche. Topé ce bambo. 0-1 Kashito di Lolo. Les jeunes mandés Angola jamais ne tombera. Merci Igor. Na bosani bata famille Bangu. Ya tati Bangu yo silika ya na Flore Bangu. Oh, master. Na bosani petit Patrick Bangu balobi kala tete kozala na yo pe na plateau. Il fallait tout sur la peine à yo Patrick Bango to ko lukape Fleur Bango to sur la na bango. Merci na yo Igor pour notre temps. Merci na yo pe mon ami de tout le temps Paulin Mukendi ba Paulin mon antouka na bango mon antouke mais Igor to ka bona boité ata artiste comédien li solo ni no ko betela biso pour na ba fine na yo ba abonné ya Saratola to basibila et ça li passe pe mawa to vani na vie na nga dikemba ya skon autaki mikili ayaki plus 44 tuvani na ye na uta ko sintesika na binzambe pour comme la biso ka ba comédien na osala geste te maman libabe na vie na nga ya pour la ko sente na sente mona batu moi sina katikata butu ole langa pasi ya kobota nazo maîtriser kaka mama zala makasi moi c'est salié kanda abambi pasa kobota pa na ngai na katikata butu na oki munoko vertige makila suke telemi makole bandi kolenga pasa kobota ezwinga pa na matata c'est la première fois mona mbala il a pasa kobota et komelinga bameminga mangu l'hôpital général à mama yemo na komi kuna pe docteur lobina papa lokolo na posa kobota ya na ko facile il suffit ka ko poussa mona ko bimana ye docteur ayebisinga papa poussa na poussi abi poussa na poussi lisusu ko poussa ya misa tu bona bimisi mama na bord
ya liboso bimi ya kokauka mibale bimi ya pete na bi ya pete bopesa mwana wana pa mama leki wa makasi bopesa pa mama kulutu na surtout kabuya lendo to mbetwe baby oh nyoso nele kelo na kala ndoto mukende ba polisi lipasi pe mawa dona minito ndabwe mutasukula badrana na charge na linga bino mingi batutu balinga Igor Mpati numéro na ngai ezali plus 243 89 28 45 218 Bandela 89 48 et 45 28 45 218 Bandela on se bien plus 243 89 28 45 218 mututu ana poso benganga asepela na fête na ye on a poso ba komelo gaga bien histoire à filmer bien Igor Mpati zawana ba projet zebele même ba possibilité zanga biso nebi ke maestro kavana kashito dilolo basangana ki pona sala tout pona biso merci mingi na ndeko nanga pole na za égoïste té ingénieur axe si ma caméra Mr Piatalo Mr Piatalo mwana mbalwa ni mama tanga Jésus okosi biso wana boko sanga biso muta filma matanga Jésus azalate merci ingénieur axe merci na bon livre bon c'est que ba bi équipe technique ya Sarato la TV ba bi libanga biso de charge mikolo yo YouTube na maboko na biso bango banani ingénieur axe na bon livre c'est ngana benga bango équipe nationale de réservation baza équipe nationale bino ndi makambo charge ngaye ya lelo esuki yawa italaki bongo na invité na biso zaki bongo Igor Mpati ngai moko na micro problème kendi mona suka ba muki nyonso merci na Nicolas Tangwa Jonathan qui vous na 10 amis bali meneur déjà ba garçon tout na possibilité mettre avec Kadibo esprit libre Ototombe avocat de Barbas lobby ko likalelo Ototombe avocat de Barbas lobby ko likalelo esprit libre Hervé Kadibo. Merci V. Vanda na ngwende na yo. Merci lisusu na papa Stone Panzu motema ya mami motema ya mama mami Irene Panzu couple moko kitoko depuis Bruxelles wana. Grande sœur à moto yaya na lelo mabe. Merci na petite sœur à moto babi leki nanga moko mona suka na biso. Tokanga la mona suka ba mukini siko yesuka ya famille Sidonie Pemba. Merci na maman Jeannette Simboui. Merci na ya Claudine de moi babi ya Claudine nanga babi muto zaka nanga tout le temps c'est qui likambo koma na ya Claudine au monati merci na bino nyoso batu bolinga pole mukendi merci na Nzambe wa pesa ngai pema pona mukolo mo lelo j'espère tout ceux qui awa n'oubliez pas de s'abonner partager liker tirer biso commentaire remarquez ça là vraiment bien bino tout balinga bino ya makasi bino pe bolinga nga ba sponsor boyako olingi ba boaka ebenganga numéro